Bonjour, bonsoir, na batu nyonso oyo balanda kabiso na kati ya Isaki News Télévision. Na pesi bino nyonso mbote zawa bino José Yung l'homme simple. Mbote na yo biye l'image, lo sako na yo komanda eso, lo sako na yo bokechu wa yambo, tozana motema na yo, courage ndeko na ngai. Na ebi keza pasi bandeko ba congolais pas jusqu'à là na tali video bandeko ma miso etangi ngai na yoki mawa moko kosakana te na yoki mawa de boka ndenge mutu akomi na suka de batu wana bayaki nde ba elimine bokechwa yambo boki peno mutakala te to boye te me boyoka makambo basalaki ndeko na bino namoni batu misu na ba commentaire bazolo azui ndeko yo bakango kachi bongo okosala nini yoka mwana mobali ndenge alobi c'est toi qui envoie ta... Babeta hii. Mwaena chela bino video wane sati. Bakangie na kingo ndeko. Soko moni video ko lelisa yo. Ngana kokite. Yoka mwana mobali. Asali nini? Bandeko. Sylvie Mulumba yoka si yoko kufate. Ba filme ye mutakala tout ça. Bandeko, so moni video yoko lelisa yo. Na leli. Na yoki passe. Bakanga mutu azo ganga mwa mungongo wana yoki wana de mutu azo ganga de mungongo ezo bimati liboso lupangu nae me poni boy bandeko pona nini boye Tolanda bando kuna yoki pasi moko po bomoni video yango te na ningi na chango te pona YouTube akolinga violence wana olinga te me boyoka kaka c'est toi qui envoie ta... bakange na kingo mwana mobali bakange na kingo j'ai fait quoi? Tu vois ma bibi t'as vu dans les gamines? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? T'as vu dans les gamines? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ndeko na mawa na passe na mawa atakutu ango kimutema mabe ataki mutema mabe ngweza la kaboete bandeko pas jusque là Natali video esalinga posa ma miso etangi ngai de bokitwa balingo bomaiti penza soki bakombo tozoyoka soki nani Sylvie Mulumba mutu atindi batoyo soki kaya pona ka boy vraiment eza passe Mais toyoka ye moko bokechwa yambo
ndenge a expliqué makambo ndenge komelie ezaki moto ayambaki ye eza ndeko na biso Pero Luaka ayambi Bokechwa Yambo ye moko exprimer boyoka ye moko ndenge alobi bolanda ye moko Bokechu encouragement na ngani surtout ko exprimer ba encouragement na ngai pa mama Didi et pa bana surtout boni santé ba image eza ya lelo to eza ba image la kaki biso biko bien ezali makambo bayaka na information nazana yango ba image eza ya lelo to eza ba image la kaki biso biko bien ezali makambo bayaka na information nazana yango information on a eu fiable na mope na yoki ezali plan oyo Sylvie Mulumba na Denis Nyakero ba planifiaki yango ba yebisaki Sandra Mutimbi na otepe kosola na mama Sandra Mutimbi a otimbi na ngai otiwana otikoyoki sanga pe yango be preve tu ezali voya Sylvie Mulumba na otindi lope yango to na kozwa yango okura ba jour oyo otiwana ba planifiaki yango Sylvie Mulumba ye moto a planifiaki yango ayebisaki Sandra balobaki ba metakalize na komanda eso bakolobuka na magasin ya mwasi eso donc bango moto basali eloko wana tokozonga na likambo ya bacommanditaire wana parce que nga nayokaki liboso lobaki keza likambo ya Jean-Pierre Bemba Bokechu m'a précédé moi aussi na liste ya bacommanditaire oyo ngai nayoki na buto lelo nazokomene baenquête. Effectivement, j'ai aussi appris que la sœur de Jokoko Mulumba, Sylvie Mulumba, pourrait être parmi les personnes qui ont commandité. Betela bisono lisolo, ça s'est passé comment? Des années qui heure nini? Apparemment, ça qui liboso ndako, ou taki wapi? Ouais, ngai nautaki Carrefour, osombela mwana mapa. Omoni mikolo yo ndenge ba hiver ekomi kokota avant, nayaki na bisi, ezalaki ba 18h20. À 18h20, dans la joie à presse, na tek na bano sur la mama Didi. Mama Didi kuta bengi na lobby, na ya kozoya wa ya mungabite mama Didi vana na komi na nga permele ndako. Et puis na bis shurango kote ya garde na biso mwindi zala kite. Na komi na 2 mètres ya ndako pona kuna bimisi kutu kle. Na monika de kosomo ba ya de carton mo bazama. Donc wana oza à 2 mètres ya ndako no combien peme na ndako tika ba bete yo. Peme ya ndako na binisi clé. Na simi de chasser na sobe mapa Moïse na sobe mama Didi pe ba avocat. Na mona ka ba yo moto critique ka gouvernement. Yo moto sala ba audio na réseaux sociaux bi wingai directement balataki masque ya noir. Bagaya noir, jaquette à noir, jean à noir, mbala moko kanginga catch. Etabetika double pas tout la semaine de chasser équilibre ezalakite na koibu na seba chasser pandan. Moko sikoyo oya kanginga catch azo regle blake ay tangle na kufa. Moko azolungola nga bilamba po afilme nga na sera ngai. Natali na bia nzambe na ngina kufa kabo. Nazobele la voix ezobima te na biso na landi na bende lamba na kokufa na tomboli na kotisi loboko ninga arigene ka na tikiona oya ko filmer a filmer alors abendi oya ko filmer abenda ki pantalon ton yo fani okoi na sewana na ko na sesu ko o muso akaninga kanchi pedake na pe mate na blobata voye bi mate gaso Saint-Esprit ko lobelanga ngabi sona landi ke kotombe lamba wana ko régler nga makasi pe me ko kende siko na tikeli oya ko filmer ya mutakala azo filmer na seconde na koti si loboko na jumo espace na bandi ko benga mama Didi babandi na bengi les gens du quartier les assassins mbala moko na bengi na mama Didi ayoki mbala moko mama Didi abimina Moïse Mama Dida gangili basase etabata quartier pe babimi mbala moko bakimi mbangu do ba filmer nga batika no bolumbo
monaki po mama Didi monaki bango mbala moko atindiki video wana nata su barabe na bikoma barabe ba komena senga ti aw après l'information na ki kozwa mutu moko boye bolanda Jean-Pierre Mbemba baza mutu a mutu moko boye ya Jean-Pierre Mbemba na chauffeur ya Eva Basiri Jean-Pierre Mbemba wana mutu na biwa yambo soki mutu asali obo apeti na ngamo na ebi ezali Jean-Pierre Mbemba etape chauffeur ya Eva Basiri wana a confirmé ngai na vandi silence après quelques bajutants na quête directement na pesa kitate Moïse abengi mbila tango Moïse abengi mbila toye kobenga mbila ye la police est arrivée tango bango basi bakimi police eko ya wana eko ya baye na deux voitures na bambwa apandi bambwa na gare mobimba mibale baye bakoti awa bakoti na ndako balobi ife to mema na posa police posa la plainte ok nazalaki pe na plainte moko ya makamba Deborah Lukala na kendaka kuna oui nazalaki dango me nayebaki te ntango na Deborah Lukala portaki o plainte yeba portanga plainte kama kama miziki o tala waya mbondenga azomona pasi waete ngo tokende nga napekisaka ye miziki nakepe kuna ntango na sisi makambo ya plainte ya makambo oyo bango barabe basalaki ngai polisi ebisi ngai boye alobi système bakomi nango ekomi système international oyo YouTube nyonso mokolo bakobimisa video wana namemela bango bakomi na système moko bakodetete ti moto oyo oyo asalaki makambo wana sikoyo toyaki na réunion lelo nazalaki na réunion na garde midi namoni mama Sandra Mundibu abengi abe waya mbomoni eloko tenga binini yaya alobi bapibio na TikTok betale ta mama Sandra Mundibu ebisanga ke Sylvie Mulumba abenga ye po baluka bamutakalize ngai ngane bisai mama tindela ngai audio wana biwaya mbona kutindela yango kombe audio ezebale lelo sikoyo uvani komi nabengaki Sandra pa abengi ngai ayokisi ngai audio ndenge Sylvie Mulumba azoloba voilà yo bino moko bolandi makambo oyo Bokechwa yambo alobi bandeko pona nini kokoma tina niveau yo pona nini Bokechwa yambo alekaki mwa mikolo uto lekake babetaki na barabe bakweisaki ye balongole bilamba bokomona video na ngai tout ça tosalelaki yango ba video tosalelaki yango ba nini awa lelo siko video yango ebimi toza nango ngolela ndeko na ngai eloko basali bakangaki ede soki kaka kobelela mungongo ebimaka te lelo ta musume isi tokunda na biso Bokechwa ngo kala azaki atana tante ya on se défendre asimbi ba chasser koto bakange catch koto ba longole nini de mungongo ezate na mawa mwana mobala lali na se ogolela ngai penza mobali na yoki mawa na yoki pass Bokechwa arme na ya simba ne minduki te tala bananga bato makasi bakesimba nini minduki me Bokechwa arme ne eza oyo nzamba cha ye akoki pe kotika na ye me lokola makila ya bana Congo eyebisaki kaka asala yango asalaka po ekoma tina niveau wana boyoka tama wateke aza père de famille bosambusa ye kaka bongo bino bomona mutakala ezani na Congo bomona mutakala ezani tangu yo osala bon yo poza na mutakala na yo soki ezani bobimisa ngo pona batu nyonso bakende kuna babosa na makambo ya guerre ya Goma na Bukavu bomikosi tozo kotala de tellement bayibi ke ba Congolais bakendaka mingi na biloko wana baosala nini
Kendeka, il faut ba boire kaka, bokechu, po ba distraire batu, ba kena ba video ya ba mitakala. Soni po na bino ba Congolais, oyo, bosala ba makamboana. Mutakala bino bomona ngonini. Bogomo sala ba mitakala po nazoza ngutu na maloba goloba. Eza pasi na mawa. Pasi na mawa. Bosa na ngoni. Boko sala na ngonini. Bande ko vraiment eza pasi soki botali ndenge basali bokechu. Muto abenga ngate kenati ndele video wana. Muto abenga ngate na ebike boko senga yango. Mais ndenge basali ndeko na yo okolela okosepela na ngote. Okosepela na ngote. Nzambe na ngai. Pourquoi boy? Pona nini? Nzambe. Pona nini? Likambo boy pona nini? Depuis le moment où on ne venge pas moutu, il faut qu'on moutakala. Hein? Et ça passe. Peu makambo ya mitakala au biso tozanga na ngote. Ce sont les Rwandais moutu bayeli biso ango. Biso tozanga na ngote. Biso ko boma na ko filmaka batu o bwaka na réseaux sociaux tozanga na ngote. Et ça biloko na biso te. Boye ba côté bateau bazo uta nango. Ce sont les Rwandais. Oyo biso toyeba poison te, toyeba ka ki mutakala te, toyeba te ko il faut muto azala na ba ministre wana bato ebele baza wana mitakala bango ezali. Bazo ke publier na o azalaka nani muto anera liboso biselele bo publier ye. Bokata sonité. Mitakala ngo serva bino na nini? Pone disra ka batu ba kipe bino lisute. Mawatro. Bandeko. Bokechwa yambo. Courage papa na ngai. Courage mama Didi. Courage na libota mobi. Manayebi ke eza pasi peza mawa. Mais nzamba fortifiye yo. Nzamba peso makasi. Nzamba peso makasi. Et ça le côté. Et lobi yo moko. Eza mutakala ndenge moko kaka na Jésus Christ. Tolanda ndenge wayambo lobi. Mutakala na eza ndenge moko neti ya Yesu Kristo. Ndenge ya Yesu ezalaki, ndenge pe ya yambo ezalaki. Vraiment eza passe. Vraiment eza passe. Kolo asunga biso. Asunga biso penda totala ndenge makamboyo ezo salama. Bandeko. Obike mawa esili ya. Mawa esili. Esili penza mawa. Mawa esili bandeko na ngai. Mawa esili. Wa video ngwano. Video yango eza wapi awa. Zana chela bino. Video yango wana. O video ndenge bakangaki ye, moye tochela bino ngo mobimbeza te, tala ndenge bakangaki ye, tala ndenge ba menase ye, tala ndenge bakangi ye, moye tochela bino ngo mobimba ezate, mais eza somo. Donc eza somo bandeko, eza somo. Okechua yambo mawatro, mawatro. Mawatro bandeko. Mawa na kukamwa na kulela tolanda oyo ya babelge na banai kozila o publier vidéo oyo et puis boy ba ko publier yango na Twitter yeba yango moto a publier yango ba kokanga yawo o tu ba kozwa yango na ba YouTube na bango ba kokanga awa. Ngai na yo Denis Nakero tozokele na palais de justice ya ba belge na banai kozila o publier vidéo oyo et puis boy ba
publie yango na Twitter. Yeba yango moto a publie yango bakokanga yao. Oto bakozwa yango na ba YouTube na bango bakokanga. Bakokanga awa. Ngai na yo de. Voilà. Bandeko eza pasi na mawa. Esalinga pasi. Courage Wayambo. Courage vraiment. On est ensemble. Mokili naebite soki eza nini na Congo makambo nyonso ekomaka mutakala bakoma ko servir bakoma komonisa ngo nde eloko moko boye me Nzambe akosunga. Bande kobotika malamu. Courage na Wayambo, courage na Komanda Eso, courage na Libota Mobimba ya Wayambo. On est ensemble. Courage. Nzamba pambola yo, bundela mboka na yo, elobi yo moko ata basali utalengisaka yo azate. Voilà. Ezaki wabino José Yungolo mais simple. Botika malamu. Tokutani mbala ya sima. Bye bye.